Bandeko batali na pesi binombote tozali awa bonza makasi tozana bondal là sur Kimbondo toye kokutana maman Israël la joie qui n'est d'autre que la maman des hommes comme Yemo Ngaraba Bengaye. Nous sommes là dans son bureau là où elle reçoit le malade. Toye awa ensemble na bino ba téléspectateurs toyo kaye quelques questions les allez à poser par rapport à traitement et comment ça se déroule parce que elle a fait un bout de temps au monde dans la sous-souté. Donc nous sommes ici pour s'entretenir avec elle. C'est parti, nous entrons à l'intérieur pour s'entretenir pendant quelques minutes. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Tozalia Walelo et pas maman Israël la joie. Au but surtout boye bi la ville à Kinshasa partout au monde to yambi le na kati ya plateau na biso to solo la mom ki na mission na biso son tabou avec maman Israël la joie aza pembe na ngai nazo présenter bino. Bonjour maman Israël la joie. Merci beaucoup, merci. Bonne santé maman. Bon qui mise en santé. Maman Mikolo Bele to monde na TVT hein maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup Mikolo Bele na leka kité na télé. Na kota ki mabondeli ebele et puis nazaki na studio pour na koyemba et puis ta on asisi koyemba na komi ko sala ba clip ta on asisi ko sala ba clip pe musala mususu yaki ko bandela yango wana mikolo yo na leka ki na télé lisusu te. Merci maman, nous rappelons que maman Israël la joie hormis musala na ya sala traitaka ba sexe amibali azape pasteur azape chantre de l'Éternel ndenga uti ko ba biso siko que azaki na studio azaki na ba prière pour na ba misala ebele. Maman Israël la joie to et maman Israël la joie azana maman Israël la joie nazali musali ya Nzambe mais batu babenganga kaka mama ya bana mibali po na bongisaka bana mibali banzoto na bango mais na bongisaka bana mibali bango moko te mais na bana basi pe nazali mama ya bana mibali ya basi na bango kasi naza musali ya Nzambe babenganga mama ya bana mibali po na ndenge na bongisaka ba garçon. Maman Israël la joie ndenge uti ko loba na moni oprésidenga mwa muki parce que ndenge kina koma pe wana maman Israël la joie domaine na yo plus ezali na ba traitement ya mibali kaka ndeko uti koloba biso siko que eza pe na basi mais biso to yemia peuple congolais na ba baza na monde entier ba yebi que oza plus na domaine ya mibali mais naza surpris lelo yebisi biso que oza pe na domaine ya basi o traitaka bango na domaine nini maman Israël la joie. Bon basi na soignaka ba kana bango nyonso po nga na soignaka na ba vivifiant na utilisaka ba produit vivifiant pour na ba traitement ya batu na ba kanyonso donc na soignaka pe kaka basi bango moko te na bana mikepe mutu nyonso donc ba papa ba mama bilenge na mibange po nazaka na don moko ya guérison pe sagesse na intelligence na oyo Nzamba pesa ngai ndenga atondisanga na capacité nyonso ya ko soigner mutu et puis mutu aza guéri mais ba garçon balandaka nga mingi pourquoi parce que soki nazo soigner garçon bango bakembaka koyebisa pe baninga ba fille nde babombaka ba secret mais garçon soko soigner ya koyebisa pe moninga sango ezotambola mais ba fille balinga ko garder ba secret bango moko bongi oyebisa moninga te et pourtant ba fille nde bazana biloko ebele pananga bazana mafuta ya kopakola na loposo baza pe na vivifiant suki e koma ebele misu pembe minu pembe munoko solote et puis ba vivifiant ya tolo bazana ngo baza pe na ba vivifiant ya ba bassin bazana ngo ba fille bazana biloko nyonso oyo ezara ba fille ba leki même ba garçon na biloko ebele panangai na soigner ba fille vraiment de A à Z mais babomba ba secret so ba soigner yo okomona obombeli moninga olingite moninga bonga lokola yo mais ba garçon Nzamba sala bango ndenge mususu okomona zebisa moninga vérité surtout na Brazzaville soki batandami bavandi ebele okomona oyo azwaki guérison azwebisa moninga sur place talanga kutu na melika des fois talanga kutu na azoyebisa bazo solo la vraiment
ebele mais awa na Kinshasa komona mutu na ndenge ne na secret na ye akota na bureau mais na brazo komona bavandi na bango bazobeta masolo nyonso ya traitement ndenge ezoleka ba garçon bazaka bongo yango wana bato bakanisaka na soignaka ba garçon. Voilà, maman Israël a joie, maman Israël a joie, outil ba biso que ceux qui paient au leki pour na biso à tout ça na Kinshasa, ceux qui paient au leki ba traiter yo, il faut payer au sa témoignage pour que ba tout musus va s'acquérir na nouvelle, ba ya peut qu'on se faire soigner. Maman Israël a joie, une question encore, le pose de tout ça kana yo, yebisa biso un peu. Au procédara ndenge ni manière ni no salaka pour au traiter d'abord to bana mibali et puis au koyebisa biso base et les ndenge ni no salaka ndenge ni poto yeba au fait comment ça se passe parce que bato ba interpréter ngo ba be maman Israël a joie salaka bo mais biso le to kiti le sur place to lingi to yeba au sala makana manière ni façon ni no procédaka ba bandaka pa ou pour muta zo traitement maman Israël a joie. Merci beaucoup Yaya. Mwana mobali aza mutu lokola mutu nyonso na hôpital tant ba fi ba kendaka pa ba médecin ba gynécologue donc ozo mona penza gynécologue azo mona ke mwana mwasi oyo aza mutu lokola ngai mais azande na problème na partie intime na ye donc en tant que médecin il faut ayeba problème nini wana akoleka akopesa ba examen ba mususu pe ba komelaka bango voir même na ba échographie pas ba gynécologue bon ngai pe en tant que mama ya bana mibali ndenge nzamba pesanga possibilité ya koyeba sexe ya mwana mobali de A à Z na yebi yango ndenge zalaka ndenge gynécologue ayebi ya mwasi de A à Z ndenge pe na yebi ya garçon de A à Z ndenge zalaka na yebi yango très bien makambo nga na zolo ba félicitaka nga mingi ezaka ba gynécologue na ba sexologue po eza don nazaka na don wana makasi vraiment Israël tangelango classe te na kato malobate bon na tangelango classe te na lota ba vivifiant pe na nazana expérience makasi na musala nazwaka échec te pona kosoigner mutu eza don et puis namoni ba médecin mingi bakomi ko s'intéresser na nga ko encourager ngai pe ko féliciter ngai namoni penza te bazana bolingo ya batu bazana besoin batu bazala guérir. Maman Israël a joie au répondre à la question en raté jusqu'à présent parce que na linga ki yebisa biso tango bana mibali bayaka ba procéder ka ndenge le meza kwa hôpital tin oyebi banzota bana mibali bien comment fonctionnaka songa na yeba tango bana mibali bayaka awa et pas maman Israël ba procéder ka ndenge ni banda faut que somba fiche que ça la ndenge ni quand ba je veux un peu to lingi na ba test peut-être ndé bana Kinshasa ba senga ngana o bazana monde ba au fait ça se passe comment voilà un peu. Bon merci beaucoup pour la question là. Pour na répondre bongo pour na dengo le baki te batu musu ba interpréter kango mabe yango na répondre ki ndenge wana na pese exemple ya gynécologue mais et pas nanga soki garçon oye okoleka na réception osombi carnet médical na yo allez okokota na bureau nanga soki boyaki na mwasi na yo bokota bino mibale soko yaki yo moko okokota yo moko na saka ndenge wana alors na ko examiner yo ndenge kaka munganga nyonso examinaka mutu oyo azobela pona koluka scanning maladie ezotungisa moninga. Voilà maman, une question encore, est-ce qu'il y a une différence entre ba peni poto yebi oza munganga pona yango? Est-ce qu'il y a une différence entre ba peni ya minene na ya miki? On veut un peu savoir. Et ça moi différence entre les deux pénis là. Bon entre les deux pénis là différence ezali ka na taille hein. Sexe ya muke mukuse ezali mukuse muke oya munene peza munene mulai. Différence ezali ka na taille. Na taille. Maintenant moi si o azana mobali o azana peni ya muke. Est-ce que a ko satisfaction ne ko zala ndenge moko na oyo azana mobali o azana peni ya munene maman Israël a joie? Bon eza différent parce que peni ce que eza munene ele kapé munene te ce que eza muke ele kapé muke te bon peni o eza na taille normale rapport sexuel na yango eza normal parce que moi si aza satisfaite mais peni o ya muke wana
bapeni ya mike mingi posa ya mwasi esilaka te, mais peni ya moke ezali maladi pe te, mais eza kaka mwa problème moko ya moke na kati ya peni oyo ngai munganga mama Israel ajo so na landeli yango. En tout cas solution emonanaka. Mwana mobali mususu atikalaki na peni ya moke mukuse par rapport à ba problème médical oyo akutana nango ta musu na bomwana bakisi mususu amelaki maladi moko abelaki to problème nini aza akutanaki nango ekendaki kosala ke développement ya peni na ye esalama malamu te etikali moke mukuse. Mais il n'est pas trop tard pona oyo azana na bomo akomona toujours ngai yeyo na capacité oyo nzamba chakati na ngai ya ko allonger yango pe ko grossir yango. Merci maman Israël, nzamba pesa maman Israël ba capacité ya ko allonger peni eza mukie ya ko diminuer pe maman Israël o eza minene ya possibilité parce que ya minene mususu comme si pe danger ba si mususu je pense bien. Bon oyo leki munene mingi peni oyo ezaka ya munene penza mulai eleki eza na taille moko exagéré peni ya ndenge wana na expérience onga naza nango soki mutu ya ndenge wana pe aya lobi ke mama nalingi ekita bon ngai mama Israel ajwa na yebi biloko nini yesaka peni munene mulai pe na yebi biloko nini ekondisaka yango na expérience nango naza nango na ko aider ye akozala ka soigner soit soki na moni ke na kokite naza pe na baninga nange belé ba sexologue oyo tokosangisa mayele tobongisi moninga. Merci maman Israël la joie ndenge maman Israël la joie qui est quitter à cause la paix recours et pas baninga ne ba sexologue pour na ba un peu comment il faut faire pour na mutoa solution. Maman Israël la joie après avoir traité ba malade na yo baza mibali siko ba essayer wana et ça le magana basi na bango je ne sais pas parce que ce sont des questions on va poser. Je veux un peu savoir maman Israël la joie. Bon na ba payer na ba mboka mpaya na ba pays mususu to mona kango ke na ba hôpital baza pe na ba fille na bango mais biso toza ba africain et surtout que nga naza servant de Dieu hôpital langue ko kozala te na ba fille d'essai na kolingango ata mukolo moko te na ko sepela nango te soki mutu aza soigner alaza na besoin ya essai ya ko essayer na mwasi ne alors et pas nangai ba produit nangai ça toujours ba vivifiant naza toujours na ba vivifiant ou vivifier ka ce que ça vivifier yo moko ko comprendre déjà que na komi déjà vivifier sexe nanga ezongi normal ezongi penza ko telema na tongo ndenge mesana ba oko ba geste nango nyonso oko yeba ke non ezongi déjà normal oko sala ba rapport sexuel na yo normal ndenge obandai ko sala liboso avant maladie ya kokota nga naza chrétienne hôpital nanga na ko kozana ba fille d'essai te c'est impossible na ko linga ngo ata mukete ti mukolo yezo kozonga. Si maman Israël a joie ti mukolo yezo kozonga kozana na ba fille oyo ba kozana te pona ko essayer après avoir passé na traitement convenable oyo ba kozana pona ko idaka mibali wana. Maman Israël to marteler plus sur ma caméra sexe parce que oza maman ya bala mibali. Maintenant pour na batu o bazana ba bas et puis mibali pe ça pe mibali bazana batu. Ouais maman Israël. Na baso bazana batu. Traitement bango se déroule à ndenge ni. Ba bazana première peau, non ba première minu, ba poitrine, traitement na bango se déroule à ka pareil na ndenge ya mibali se déroule à wana et pas non maman Israël. Traitement ya peau, traitement ya suki ya misu soko komi na réception au sali fiche na yo okuta nanga parce que faut na yeba cause ya problème na yo na kati ya nzoto na soki oza mwana mwasi moko munoko ezaka solo ntango nyonso na kolukana ya cause nango na kolukana ya cause nango soki misu ezali rouge il faut na yeba pourquoi eza rouge. C'est pourquoi soko komi na réception okosomba fiche na yo Israël la joie si ko na ngai na yeba motu na moko lisusu
est-ce que parmi bamibali oyo so traita wana est-ce que basi na bango nyonso bazaka d'accord parce que eza na basi musupe balobaka mère wana maman wana est-ce que toutes ces femmes là bayaka ko remercier parce que musalo sa ko sungaka nde mibali na bango po bazala bien maman est-ce que bayaka ko remercier yo ça se passe comment maman Israël? Merci beaucoup. Basi mingi ba remercier kangai et puis baso baza bien éduqué ayebi ke sexe ya mobali na ye eza ya ye parce que il faut kolinga sexe ya mobali na yo koleka biloko nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ye soki yango ebebi eke eza na mutu moko bwazo réparer yango mutu wana komona ye nani eske aza ennemi na yo to azali nani mpo na yo mutu ndenge wana aza mutu malamu mpo na yo nazoka ba merci mingi na basi ebele oyo mibali oyo nabongisaka mibali na bango me ba oyo bamonaka ke nasali mabe ndenge nabongiseli ye mobali mpo na ye moko wana nzambe nda kotuna bango po eza musala oyo nzambe apesa yenga mpo na mabala na bango po mabala na bango ezala bien alors mabala ekoki kokufaka te mpo na sexe tango sexe ya mobali na yo eza malamu te olingi te aswanye yango seke yo olinga yango te po mutu alingi sexe ya mobali na ye soki ekufi fo ayebaki ekufi akoluka nini réparation alors nazwaka nanga merci na bamosusu me eloko memisanga ngambo eza bote nanga me eloko nga nayebisaka bamama ngai mama Israël ajwa nzamba salanga mama ya bana mibali nazaka na mobali nanga mokolo bomona mobali na ngai bokoloba mobali yango oyo akufeli alandi nini na mwana mwaso naza na mobali moko aza kitoko aza munene aza mulai ayebi kovanda na mwasi mobali moko ya bien me nalingi koloba teke mibali mikuse mike ba mabe nyonso baza mibali me nzamba pambolanga nde na mobali naloba yango soki ka mutu asaleli nga zuwa mpo na mobali na ye mokolo amonaka oyo yanga ayokaka soni poka kopose nga question na reta zela na kobimiselo photo yo tokangaki na fete yo tokendaki ya Zakari honorable okomona nde mobali nanga azali naza na mobali moko naza vraiment fidèle na mobali nanga ye pe azali fidèle soko omoni nga nazo soigner bana mibali c'est parce que baza bana nanga ya mibali oyo nzambe apesa nga bango mobali nanga aza papa na bango nga banda bo mwana okomona place na vandika ba garçon ebele ba garçon bana mibali na bokoli bana mibali ebele ba mama na bango ba mama baza otikela nga bana mike mais parmi bana wana ba garçon de baza koleka ebele et puis okomona ke ba garçon de bazaki na compréhension mingi koleka ba fille soko zo pexer likambu azo comprendre rapidement par rapport à fille donc bana mibali baza ko kangama nanga mingi ti lelo na kimukolo nzamba salanga ka mama bana mibali ezali mission nzamba pesa ngai donc oyo abebisaka ba sexe bana mibali ngai nabongisaka ngo soki eza maladi moko ebebisaka ba sexe bana mibali ngai naza wana mpona kosoigner yango ezali musala nzambe apesa ngai na koyebisa bana basi ke ngai nazali mwasi ya mobali na yo te me nazali mama ya mobali na yo nazali mama bokilo oyo nzambe atindeli yo bokilo ya molimo naza musala ya nzambe et puis na pesa ka mibali na bino ba conseil ebele po ba traitement bomo na ba vivifiant oyo nzambe nda lotisanga yango na kotela yango classe te liboso ba médecin mingi ba bande ko ndimanga te mesikoyo ba komi ko ndimanga pe bazo féliciter nga pe baza ko encourager nga pe bazo loba oui Dieu existe. Merci maman Israël, vous avez compris femme oyo botiela ka maman Israël zuwa koloba que maman Israël peut-être azoka mibali na bino maman Israël alobi que azana mobali na ye d'ailleurs akolaka so photo donc mona photo mobali nanga voilà suka lelo photo mona photo nanga na bino to mona photo mobali maman nga lelo za pona nga lokola occasion mo okuta na to solo la boyo c'est vraiment une grâce maman oyo. Est-ce que après avoir commis ça moment la mobile peut-être sexe nezalaki mukie et comme moulai ou ezalaki munene et comme mukie est-ce qu'il y a-t-il des conséquences par conséquence et qu'il y a la longue ou ils ont un problème théâtre sali bongo parce que on sait peut-être et le moment bo forcer peut-être ezalaki mukie bo forcer le moment ba conséquences ezala toujours néfaste on sait pas avec votre traitement batubazoka est-ce que ba conséquences ezalaka après avoir été soigné maman Israël joie. Bon, en tout cas, yaya, na médecine normale, boy, médecine physique, boy,
ba conséquences eza soki bozo ko utiliser yango bozo luka ko benda yango peut-être ko benda ba opération ba biloko ba nzete mais avec les produits vivifiants conséquences eza te netinga ngai ntango na sisi ko bota bana nanga na ye mulai na koma mulai ba camarade nanga ba kamwa ka batu nyonso ba kamwa na koma mulai ndenge nini mais ndenge biso toyebelaki ke mwasi soki asi aboti se kakubi mais nga nazako nazobota nazokola pe mwana ngai asuka na boti kaka ndenge na koli boye mais ba mususu nazako bota ba nazaki mukuse témoignage oyo batu nyonso baza nango famille nanga quartier nanga baninga pona nini na koli na ndenge ya ba produits chimiques te mais na koli na ba vivifiant na ye mulai na ba vivifiant eza biloko kolia po nzamba sala eloko na eloko na bilia nango omoni sexe ya mwana mobali ndenge eza wana eza pe eloko moko na kati ya nzoto oyo eza pe na bilia nango oyo ekoki kobongisa yango mais eza pe ekoki kobokola yango mais eza pe na bilia mususu pe ekoki pe kobebisa yango o nazoloba ba médecin nyonso bazolanda bayebi yango alors soko za ko vivifier mwana mobali sexe na ye avec les produits vivifiants ou eza ko liesa yango conséquences eza te parce que ba vivifiant wana oza ko prévenir déjà force parce que tango zo ya mulai il faut quand même ezana force nango wana conséquences ko zalate mais soko zo esango kaka mulai sans que o prévenir ba force nango non wana vraiment komona ke ko ya mulai sans force wana onga na zolo ba médecin tamoko ko contredire ngaite bayebi déjà bayebi makamunyo so et puis ba médecin mingi bayebi sanga babi maman c'est impossible sexe ya muke et ya mulai nga na ebisi bango mais nga nazo comprendre te epa na nga eza possible ndeni biloko na lota ngo ko lota alors soki nazo ko bana mibali baza ko utiliser yango sexe ezo na taille oya lingi place oya ko sukela nde place pe sexe ko sukela soki a continuer traitement c'est kazo continuer ko élargir yango kaka mais soki a kati traitement nde asukisi yango esika oya kateli traitement. Merci maman Israël, tu comme pousse la muke na suka émission na biso. Au prometteur qui biso to mona photo à papa, tu as besoin de mona photo à papa. Ngai na ba téléspectateur na biso, bazo na biso. Bimisa na biso to mona photo à papa et puis un mot de la femme, pas vraiment un mot de la femme, moi un message moi parce que tout le monde a dit tout ça ma soleil belé reçoit la maman Israël a joie un mot par rapport à baso bazo ta la biso na ba o bazana besoin peut-être baya pour se faire soigner comme ba o msupe baleka on peut se biso adresse on peut se biso ba numéro de téléphone comment te contacter voilà maman Israël Nzambe ya pambola yo ba mama nyonso ya mokili mobimba oyo vraiment oyo bozeli na bomoyo nzamba pesi biso toza envie boye mingi tozaka ba mama bazali susu na bomo ete na bo o biso totika na bomo vraiment nzambe akuma mamingi peto kumisaka etango nyonso conseil munene na kopesa na ba mama to sala musala pona développement ya mboka na biso ozana mwa musala moko sala ka mama ekoya munene bakisaka kamayele zala na makasi vraiment okomona nzambe oyo akelaki yo mwasi ndenge akokomisa musala na yo munene na pouvoir oyo akotisa kati na yo mwasi sala musala tozaba mama toboti bana totika bana biso na nzala te pe to faire chômer bana na biso na banda kote to kosala nyonso bana biso bakotanga bana biso bakolia bakolata pe mboka na biso kokende liboso to sala musala c'est très important bana bakozwa bizaleli na biso soki biso moko tozo sala ba o toboti ya basi bazomona te mama nanga poazo mbongo tala saka boye okomona mwana kolanda yo nzambe apambola mama nyonso waza na musala na maboko pe oyo aza na musala na maboko te nzambe apambolo na musala moko osala yango ato bandi yango ya muke ndenge nga mama abino mama Israël a joie soki na betelo lisolo nde na banda okomona ke wi nzambe nde muto yaki kobakisa atuka nzambe apambola bino nyonso. Maman, adresse, ce que tu as dit, numéro à contact. D'ailleurs, au moment où on s'est défilé na bas à poste, écran na bango. Adresse, comment faire pour na kukuta na yo. Merci beaucoup. Pour na komona ngai wabino mama Israël a joie. Na zalaka na kabola 4 jours na église, 3 jours na hôpital. Donc au komona nga soki naza na hôpital, au komona nga lundi, mardi, mercredi. Soko linko monanga na église jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc
hôpital avenue Kimbondo numéro 164 Bandal Molar. Hôpital eza pona mutu nyonso atoza na religion nini onga mizimana okende kuna te yaka ongai nazali kimbangiste hôpital eza pona biso nyonso ba congolais nyonso basi pe mibali na ba étranger hôpital na biso kombo nango centre Tonga Nzoto avenue Kimbondo numéro 164 Bandal Molar. Pona église yo komonanga toujours na Bandal mais Bandal Bisengo avenue Boma numéro 11 Bandal Bisengo avenue Boma numéro 11 Bandal Bisengo naza na programme koyamba batu kuna mercredi jeudi vendredi samedi na dimanche pona pesa ka tamingi na Nzambe. Alors numéro à téléphone ezali 089 94 42 825 solinko monanga ko benganga 089 94 42 825 tangu yo okomonanga tangu yo ko benga ngai soko za na posa ko monanga okomona ngai. En tout cas merci mingi na la Sabino photo na kendaki na fête ya honorable to kende na mobile nanga mukolo anniversaire ya honorable yo pe mutoza na ba fête na yo soko benginga na yaka nga moko te na yaka toujours na mobile nanga mais mutu nyonso na mokili mwemba boye batenga na zali mama ya bana mibali surtout ba journaliste na sengi na bino bo kitati esika nga na kolela boye bakie mama Israël a joie. Et il faut mboka na biso pe batu ba sentir que toza na ba journaliste pour journaliste aza walandela kama kambuti na suka pour soki bino ba journaliste bozate biso ba o batu ba bandoko c'est la biso kama kambo malamu bokota kaboya ko expliquer bango na TV. C'est très important, merci beaucoup vraiment. Zamba Pambolo. Merci beaucoup Maman Israël Achoua. Je suis bonne. Monsieur, to komi na suka émission la biso, to yambaki pour la bino le Maman Israël Achoua. Biso moko to yoki ensemble na bino, comment est-ce que à sololi na biso à long et à large, après biso explication par rapport à domaine, par rapport à musala na ninga sala kanzambe. Et tout. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Prenez donc rendez-vous avec nous à la prochaine pour un autre nouveau numéro. Au revoir.